mwana ya mama Nicole yaya ya Jos Ngunza yoka nef lumière nenga yembi yo Olingo ya gato monana ata orango kasuka ya niye oluka te okomangamba likola balina ngaina ya mole mamonga masimo maseneki e maraka kakelini na ya enada ozali wanga Voilà, bonjour comme ça à tous les fidèles internautes qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous me suivez à Londres, Junior Bellato, bonjour à toi. Vous me suivez à Belgique, Jules Mani Mokonzaban Alemba, bonjour à toi. Vous nous suivez à Paris, l'international Bénin Nadia, bonjour à toi. Vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique. Là, je pense à qui En tout cas, je vous salue, hein, je vous salue qui nous suivez de partout. Comprenez que tout ça à Bandalou, on a vu que Bana Poto, Bana Bandal, côté Wazali, quand Bamoninga déjà, vous va comprendre que oh, Bandalou, so kati koto bloc, au kati koto, hein, ok, sinkin, voilà, so la kati kati wana, et après wana donc mbeli bino Rwanda ka oh, to yo kutela na cadre kaka, ya parlons ya marche de santé, oh na moni na bino non, Rwanda kana rotika ebete, tout ça ni moi le moro bwepo, na yebi que Karine Zawadi yamba qui dernièrement, so la ginaye, mais après ko yambaye makambo bimia wa, alors ngafuna solo na Rwanda, to yeba pona nini Rwanda ka alongo epa ya kabose car na oto ya mbaye ezali pa kabose awe olongo pa kabose pourquoi Rwanda alongo pa kabose ake epa héritier watanabe to solango awa Rwanda ka bonjour. Ouais, bonjour, tranquille yo bikaka oza Rwanda ka par commando na pesi internet tout mbote ya trop oza animateur na bino avec beaucoup de respect. Rwanda ka amela grenade mutazwa salaire ayebanaka soda ya kabose bulembi soda ya tongo. Et là, on peut te découvrir Yonanou et puis ça va, ça va bébé, ah, blaise si ça, ma belle pète, ça va, osana mbongo, ah, liaka mbongo na yo, osangi mbongo désola London, mela mai, lutele mi pamba na bar, bima na bar, oaneza bébé ça va, te beta fitiri na président Kabose, pour moni, ya olembo la Rwanda raboirate, yango etake soda président Kabose apesa inga cadeau Rwanda ka photo boaka ngana yo 4 minutes na minute za pando molino leader so coach na banet so beti bébé ça va Kabose au mona générique nanga au mona eza mwamba lukuta te sauf que zo souffrir quand en promotion. Voilà, vous souffrir la promotion te mona ki na lemba ba beti seki bino podium morona Didier Lacoste na ebite ranki nango za nini. Oh, il paraît-il que Bino Bobeteli Didier Lacoste a levé les rideaux. Et lesquels ont dit yoga qui ont dit non, Rwanda. Et bien, Bino Bobeteli Didier Lacoste a enlevé les rideaux. Ah, rien, bien, tu rebêtes la Didier Lacoste enlevé les rideaux, tu as personne nous y a président beaucoup de restes. Non, il y a besoin de Makambouana. Même un journaliste, tu es sur terrain à Lemba, Tozalaki, Bino Bobeti après président Kabosayo. Moni wane zéro Mambatembete, Zaki Tozwagi de Loko. Tozwagi de Loko, Paco, so président Fali pour Palobaka, di Cap la merveille. Check, na salué Mokonzi, Mobutu. Donc, les Mambouya, Eloko, donc, Pessebiso et Pacos. On est un Mamouté qui ont enlevé de rien. Tu préfères, moi, que tant te bête, aussi ça qui m'a cambouya, qui s'accorde au moula. Ma bêtalité. Un jour, elle est bosso, Bobeta qui a enlevé les rideaux. Il y a bête qui est normal. Bobet a enlevé les rideaux. Bobet a enlevé les rideaux, Bobet Timboula. Non, Bobet a enlevé les rideaux. Et ça, il y a des juges bon to beta parce que tu as un concert mususu. Tant que le noir est non beta, na Béatrice Hotel. Béatrice Hotel, donc tu as un arrêté en président juge qui mieux. Non, Rwanda, Obama, Johnny Mbembe, Canal Plus, tout en avant. Na nenga va te bango ba posséder bango ba beta. On comprend mais président juge parce que tu as deux concerts. On comprend to bandaki wana après tu as na Béatrice Hotel. Et c'est un ndenge ya ozolo belante nana ebiso makambwana za lever les rideaux te beto zaki pakos na biso to zana concert na Béatrice Hotel et on te juge bon to banda liboso après to no beta na Béatrice c'est tout et ça lever rideaux problème ezate tant on veut beti boko ki na bino pété bato bazaki na ba pété tant ka bosa mati to sentir vous ya boko seli ka bo Didier Lacoste makambu to Didier Lacoste matikutu boko seli Didier Lacoste makambo oh ba ibi bino sente aka boko kana bino Yo na biso makamwana. Na zala yuwana makambu les oleka to zala yuwana.
Tezaki bongo te. Biso ba yeso sente biso tona be streamer complet. C'était deuxième soir na sente na ye ba ko biso sente te. Non. Horizon solo chef d'orchestre na pesi mbote. Ayaki na solo na ye. Aske basse kilo abumba za na guitare basse na ye. Biso bino koneza ba calomnie ba fausse accusation. Ozo comprendre ba luka impact. Ozo comprendre biso to niveau orchestre na to orchestre mukie. Orchestre ya mukie lekete. Donc obetela biso ma solo na te. Biso to viser ma mususu. Na ministre to viser ki sasa te ko beta ma solo orchestre na te. On les orchestre mukie ya bana bitendi. Mukie on peut bozo yo kana te bozo beta te. Non, biso to beta ka. Biso to beta to utaki Luanda avec Paulo Tudili to beta un mois to que na président brigade. Kana neo. Na président brigade to beta ba marathon na to sala un mois avec Eventos. Donc to beta una mandula un plateau yé. To uti Kenya. To beta bango ku to kazolo ba bakenda ba suka kana ba Kongo awa biska to no ke nikala. Biso to uti Kenya. To beti 3 semaines à Kenya to yé. Na ministre président na Mikili pour sa parent belge. Biso to lo président na mukanda na 10 ans. Aux on prend parent belge ka bosse Bulembi ya Rotumba ana Mikili donc royal samedi lelo. Pour le 14, tout ça bon na Zimbabwe. Saint-Valentin beta. Saint-Valentin tout ça bon na Tanzanie, Zimbabwe, tout ça no compte donner na bo so na donc yo zikutu grâce moko boye. Au sele mission na Rwanda parce que dès de 3 matin 4 matin na zo pepo, tout ça bon na Tanzania. Ele ke langa tango yo lo ba ke zo pepo ke na ka bosenga na ebike yo longwe. Et bani na kini ke na Rwanda ka to benda passeport na ye, soit disant que l'un de Afrique du Sud, soit disant mais en réalité Rwanda ka yo to mo ne pas hérité Watanabe. Non, on a fausse accusation. Non, on a su passeport. Yo ma solo, on a ma solo. On a su passeport. On a toujours pas président Kabose. Il y a Kotumba, il y a Kobia, mon boss. On a PC Moté. On a bel à faire le Afrique du Sud. Non. On est à Balukuta. Jamais on a toujours au sein des groupes. Il y a Kabose Boulembi. Mais il y a des journalistes. Il faut qu'il y ait un orchestre héritier. Il faut l'en appeler. Mais c'est Rwanda comme héritier. Il y a Lukuta. On a toujours Kabose Boulembi. Tout ça là, Bukambetu. Moi, je faut Bukambetu. Ale niar kose soko longoli kose bebe kotika la nini niar yaya omoni tozo kumisa vient na biso venir kose mombele oye idéologie longoli kose bebe kotika la nini niar animateur mikolo soko zo yema fo yema bêtise. Ça va être bêtise Bukambetu. Merci bino. Bon c'est là. Bino to raté. Olobi kesoni. Lo bana bino animateur. Ça va yemi bêtise au mona rondero ça. C'est bêtise to lobi vieniaka tozo honorer vieniakos bana mombele na pesi bana mombele tout mbote tozo honorer bana mombele tozo honorer bana ngiringota tozo honorer bana bandalungwa. Mombele oye. Donc on a le bien. Alenia kose. Soko longoli kos. Bébé kotika la nini. Répondez-moi. Voilà. Etikanya. On s'est venu et ça l'est bien. Kotika la nia. Et ça bêtise te. Allez simba moi sino. Awa ba iba kabasi. Simba moi sino. Awa ba iba kabasi. Che pou. Nalemba pou. Che acha pou. Bolowa. Yo. Balobi ba iba kabasi. Na bloc ba iba kabasi. Na cheche na lemba. Na privilégié ce que tozali a parlons-en. Et pas à fonder Francis. Ba iba kabasi. Donc naza ose ya groupe akabose bozela Bukambetu. Moi na mobali fo Bukambetu. C'est un album nini? Non, ça marché single tozo boa kala mingi tade donc soto wutika Tanzanie to yé donc Max awa donc tito comme journée de la femme tozo boa quand avant le 8 mars tozo bima déjà Bukambetu. Yo nous avons confirmé parce que non passeport na yo aux 8 aux ana okati le pas. On a toujours un orchestre on a za père na ngai passeport mon il faut toko sur la publicité vous comprenez. Oui c'est vrai na vie passeport mais on a nenga mabete au monde ba passeport à liboso et comme comme on bonne habitude bien on va zo boyango dans la 5 présent passeport comme un passeport numérique. Ouais yango président PC ngaye mom ta PC nga va kinemi ki no Rwanda ka zo soda po na renouveler na sala passeport à sika pota sur na passeport to mo Tanzanie na rotikala et dans na nenga mabete nga na ko longwa tenga na soda na ye na zana kati ya 5 groupes ya Kabose Boulembi soda ya tongo Rwanda obim sa passeport biométrique to la na maramu mokonza lobi bizo tout le passeport biométrique na cadre idéologie en des alarara mais Rwanda ka combien de temps déjà yo sali au sein du groupe ya Kabose Boulembi? Ouais, on a 8 ans, on a vu dans Kabose Boulembi. Est-ce que c'est retrouvé?
Tant le bar moutazo a salaire à Ebanara donc tranquille. Qu'on se retrouve c'est quoi? Moussala ne se sera les foot à l'ango. On a des attentes à Bessi concert. Tant le bar moutazo a salaire à Ebana. Nous avons moi le bec et moi on va le folie à la sieur na yo. Tant on a bêti des concert à servir leader nangai à footinga. Au moins t'es dans un salaire nanga. Na se retrouve ka. Bien sûr que réalité dans la orchestre qui ne peut pas foot à sous bateau. Tu vois to bomba yangote. Ba producteur bazate. Vous on prend tout ça la mamouté que fou la lo mo be za bongote. Pour na parler na mi ki ba ba geta la moto à fantirer azokosa. Donc problème est ça on a que non. Orchestre belé ba foot raté mais biso ba foot rabiso. Ba foot rabiso comment? So saleli muso saleli leader no musala a foot na se retrouve on a parlé na foot là ka na foot à na musala oyo. Vous comprenez? Hermo pose véhiculé, moi 4 pattes dans Moussala, na nenga mabete. Vous comprenez? Pour mise belé pendant na émission na nenga mabete ba beta ba ligne 11 na nenga mabete mais ba pena ba groupe obino bo envia wana. Mais avec Kabose Boulembi, c'est la paix du cœur. Donc tranquille. Voilà, oh comme c'est rapport à wana na minute mais yebisa ngona ngakasi. Yo biozati olongwe. Bana okumiseka po na zali boto. Olongwa nde oboya ye. Na oboya ete dikasa to zo na palais Didier Horoscope ayebi makambo yo. Grand frère propre Amza Kete Lif na kata mikili ayebi makambo yo. Ngata na longo le lopoto ozala éternellement te photo kanga bilo kwana. Ngako éternellement pas président Kabosete. Eza vie lobi pe na ro longwa mais jamais na ro finga palais kana uti. Eza ba malédiction. Ozo comprendre. Popo na na bo mo pe na longwa na ngape yo yebi. Nazali na répondre par rapport au lobby que l'homme n'a pas on a fini président Kabo, c'est jamais. Naïbi que ça la moitié peut-être la bino bana Kabo c'est vous avez un respect mais brassard les a pas Kabo c'était. Vous avez bini sabi sauter brassard les a pas na binoté brassard ba pesa ngo passer da pas Fabrigas bino besoin sont des poignées. Brassard est à molara et que l'on appelle kuna na Villa Nova ba villageois la pesi bino ba de belé 3 jours c'est da hein naïbi que vous êtes belé ba mbote belé to yambi pe artiste muninga na bino animateur mais brassard bande vanda passer de bakanga masolo bino brassa wana tinga Rwanda kana ebite seda na pesi mbote wana za collègue boulot ça msala bien 3 jours kutu ya parler na pesi mon même amba brassa na telemela ngo parce que ngana zali donc ngana za pe na descendre à Bill Clinton soko ya mi monseigneur abiso ke Rwanda ka parler kati soda vous comprenez mama brassard na mama brassard te brassard eza pas mutu moko te pe brassard eza pona ba joueur muto da brassard no beta balle la Tavares a beta balle na akena ta na martyr akena ta na ata na terrain municipal là a beta balle brassard eza raté na musique vous comprenez eza ba calomnie na zo bisa ba fausse accusation vous comprenez brassard eza pas mutu te na mona ska monter Macintosh apesa mutu brassard ye mo akena gambela pe kitendi na lati alegi na TV ngape na rosala ngo ngape na oza kitendi mo capitaine lati na legi na TV na bipe monseigneur atianga capitaine brassard na keso tuninga brassard eza pas mutu te brassard so mo mutu alata brassard aza joueur jogo voilà pour yo siko bima na kati ya animateur tout ya ba entreprise tout na mi yo pe mi bimisela nanu mais yebisa ngai musala ba animateur nini oyo ndima robike no longola kana pa bino longola mbembe mi longola tala na ba animateur ba groupe mususu bi a tel mutu asa musane kitoko tel mutu animateur nini oyo monaka asala musane kitoko animateur ali bosse zana vilu vile baleke mbanzi singamene vilu vile baleke mbanzi singamene udianga uyokota ukalangenga mbanzi singamene vilu vile baleke mbanzi singamene vejuna mumbafu big one mutaleki azate c'est pas ici à ma casse mais la génération na bino c'est pas ici ngai c'est nga beto zongi na la génération na bino na génération na biso ça longa bien vejuna mumbafu bravo na génération na biso génération na biso ndeti banani lo banani génération na bino to mona neti par exemple zela to mona ne pas Fabrigas bazo kanga cursis bazo kanga to kena yama de kanga ki tozongi boye tenga masepa to ke te tambola to ke pas fali poupa atam binsaki biso awa normal to ke pas faire go la bosse beta ki ba bless secrétaire ba binsa biso to ke pas Didier Lacoste ba binsaki biso ah maman nzoto ba binsi biso banze bele ka minte le fait de vos zoya to ke y pas ya oya pembe wana nani comment nani oya binsi biso 4 9 chiffre 4 hein chiffre 4. Comment on a rappelé un chiffre 9 4 lettres, voilà. Comment on a Mundibu Abinisi Bisso. Voilà, on a comme président. C'est animateur.
po ya boka ite po ba animateur ne mutu bakanga abora bon te moni na ndenga mabete otangi zakala te na génération na biso te ke na bito longola ka bose te na biso ke zakala mutu et domina tous les bateaux tangi wana mais zakala to nzima ngo wa zakala na biso lengo na biso mikoto za ya bolembola ki ya bolembola miziki yangoyo yaya badanse yangoyo ya bulembe za différent mama na leka nanga yaka na biso ke ya bolembola kabose bulembi national numéro 1 aleki bango tout tangi lansko ba animateur na nyos na tangi na ona tangi te ba animateur ba sa musala bien Shomi a sa musala na bien pas président Robino Mundibu Shomi ndera likolo asa monga sans polémique mutasa musane bien toke pas président Ferrego là album ni parce que na bika 4 minutes pe beta Goldberg azaki wana donc masalanga Goldberg azaki wana Blaise créateur kitoko album suni le condimi déjà c'est bien pas fabriqué c'est dazawana Cédric aboa kitoko ba 3 jours bazawana vous comprenez donc musala kitoko bioto ate pona ko ignorer ba masa basala musala bien ngana ndima ba masa ya muninga no ya muninga ngani te na ngana zana te pona sala publicité po bango yamba ba boira ba kira Rwanda kati ozo comprendre na tangana te ozo comprendre le roi dana ndimi ba ngana soda ngana ko na divagation te bioto bato bizo linga divagation te omoso il a besoin divagation mabe makasi na ndenga mabete yo fotu na ngama mbaka bose bulemi na ya te pona sala ba promotion ba tumususu po ba sa eloko te to leki bango tout bioto kata na mboka oyo to binisa ba tuna mboka oyo na ndenga mabete wanaka na ebiti ba difficulté nini oyo kutai nango déjà 8 ans yango lobi banda ovanda e pa ka bose bulembi ba difficulté ni oyo kutai nango na kati ya groupe ka bose bien la musique bon na musique yo ebika musique la pasia musique mais la passe ba difficulté za belé et mo pena rolonga pena longo ngiri ngota makolo ti opala ya des difficultés parce que na lingi musala na ngai na zoyama tapolo udia kangu ba orige na boaka donc na nenga mabete moyen de transport ozo comprendre na beti pima kwa mona longa banda lunga na sima aseka ozo comprendre na beti makolo ti opala ozo comprendre ya ba difficulté ozo comprendre ba difficulté c'est belé on a kolo ba pété parce que oza TV ozo comprendre ya TV za radio te na ko milila ba passe na ngate to mamunga na mona na musique na lo ba ngo boena na etala kango boe mabe on les a secret na ngamoko mais na pese de ya ke no ba difficulté c'est belé na ndule yo yebi. Rwanda a des difficultés ébélées, les lots polémiques, artistes musiciens, président, bazoyo kanate. Formé bino badle kindeni, po bino boza lobby, leader à lobby, faut le dire, les lots boza, bana lobby boza la président, boza la président et groupe mais yo yebi ke mbutu za la kasa masolo ngo Kofi na jibe, Kofi faire kuna incompréhension, présent Werana, papa chéri. Kofingana ba porter parole ba koti makamango les kana média kofinga bongo ça la kitoko te yo en tant que moana et pas ya kabose tant on mona bloro wana tout so ba biso lelo pesa ba on moi conseil ouais merci beaucoup na pesi na grand mon pao mbota trop na pesi Chetani Gola mon boss Jésus Nzambe ya loyembo na pesi mbota trop eloko na msaka ba grand garçon ba parents nous sommes pas responsables. Tel rabat na baba na palais, batala papa Ferré, papa Kofi Olomide. D'avant nous papa Ferré, azamona ya papa Kofi Olomide, que ça soit la musique, que ça soit dans âge, moi respect na fezala. Dans ce temps, on a président Kofi Olomide avec beaucoup de respect. On a azamona yo, on a moi na kutu. Tantôt pe kokololo. Donc dans le temps on a bon kabatika makamone za bien te, zo sonner bien te, baza ba parents, baba responsable. Baba exemple à suivre ya mboka o baba icône ya musique na biso ya mboka. Donc on sait on a bon kabatika makambo wana toza mikolo, to ba responsable to betane musique. Musique inde makambo musala mso za musique, to betane musique ainsi que na président Ferrego là, ainsi que pour ba polémique côté belé ba président Ferré, ba président Sultani Binadama, ba comique azui président héritier, président Ferré et komio ba zui mission boye, akeboye ezabiente. Wana mambakala ba salama sera ba venir so ba taboulay et le rechanger zaté. Donc là on sait na banka ba grand garçon, ba responsable, ba parents, ezabiente, ba na ba venir ndaku, ba tala ke papa Kofi Olomide, papa Ferré. Bamona bazo sona bazaki chamay ba komitina ba parquet ba komitina ba mbila ke ba kangi butu ba sali eza bien te concernant pesa bango batika makambo na to betane musique musala biteza musique ba biso to ba musicien to betane musique voilà musala bango eza musique to za ba musicien
to beta musique mais musique mboka na biso to mono ndire bino mo ba musicien bozo frena ngo ba ivoirien ba yena couper décaler na ndenga mukete na ba boîte tozo yo kezo beta bato bazo telema parce que biso bino ba animateur pour wana charge na bino ba animateur charge na bino zongeli bino oui président za na wana c'est bien bon parce que bino ba animateur Prenez bo beta répéter beaucoup de bandero na biso na botu na ba secret. Ora bébé ça va te. Non ora bébé ça va te. Ça va bébé to yebi. Mais tu ça pose peut to kanga. Yo non tala bébé ça. Ça va bébé. Sotalango. Sotala générique wana. Makasi. Ah, on a beta on a bima or ka bosse boulembi. Sotali yango tali clip, to sala on a 20 mai. To sala on ko to na bar, na beta on ma couper décalé sur le bar. Na to biso na début que ils souffrir na promotion. On se comprend. Au moni ba polité ba soute to comme dans bientôt pelano sa mombonda président fois misambo na poche poto bunda yo bika registré ba to na combien de chaînes na mboka oyo photo bunda na ngodo za black té faut na chi combien to na sponsor té bientôt bunda biso moto pela sa mombonda producteur pazate bientôt na biso mo président foutra studio ye moko asali clip ye moko promotion ye moko tala to na combien de chaînes na mboka oyo on se comprend mais laissez le temps le gros bien charge na biso ke bukambetu Boukambetu zo ya mwana mobali faut bouka mbetu tozo beta ngo couper décalé ça mbetu ba bouka ngonde et moi mbali faut bouka mbetu neni expliquer biso ah c'est là bouka mbetu zo bima yo le bala biso skoto bouka mbetu ndeni biso bouka mbetu yo bita moi mbali faut bouka mbetu nini papa yo mbetu c'est moi mbali faut bouka mbetu ah bouka ngonde ni c'est là bouka mbetu zo bima oyeba mbetu to la wapi. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Hein. Tu dis vraiment Rwandaka un peu brusquement. Tu écoutes une école en marche et santé. Parlons-en. Idéologique au couteau. Tu comme moi la souka mais tu écoutes on a quatre marches de santé nga ba benga kinga. L'improvise mais tout dinga ba question te. Parlons-en idéologie en ozandengini. Idéologie parlons des ayo, parlons des anga, parlons des achati la star. Aux on prendre donc parlons-en tout ça on a tout ça ini tout ça lobela sur sujet moi qu'on appelle ça par exemple parlons-en de ndeni parlons de kipete on va appeler moi noter carrément kasu on va poser sirager on va poser artiste net singai parlons de yana pour soutenir yo et soutenir comment parlons de Rwanda randa azabwe na on appelle ça la moi générique na on appelle des orchestre moi obwe tata na ça ma orchestre studio parlons de goya et tu au point sirager cabine d'autres kipete o te carrément aux on pas tous ça tali logo bien baya ba vandi pena sur une table bazolobela likamu moko sujet moko ya mboka vous comprenez si jamboka ezana ndenge belé vous comprenez ba mère na biso me ba homme vieillard parlons de koya pe aider bango tikeli bango ba biloko parlons de musana ngo yango wana vous comprenez merci beaucoup mingi parlons en té mingi ndeyo Rwanda kana sepeli ko mona o et puis pesinga vraiment tant bien Didier Lacoste beta kibino mais du moins luki na ka moyen de Didier Lacoste, président Didier Lacoste, na PC Mbote, c'est mon boss. Azal quoi président na Kabose Boulembi. Vous comprenez? Tout ça sans polémique, bientôt beta nous il faut moukier. Ba Petra Bisson pata nazo bandela, ba Petra Bisson déjà et pas cause. Il y a un autre préféré te beta vente aux un conseil. Préféré beta enlever les rideaux. Enlever les rideaux, tu beta un niveau que ça, on a que ça moukier. Et beta wat. Et le BBC, le des beta mikolo ba beta. Yebsanga. Beta ça ya kolembola. Kabo ça il y a relève mon ami ah papa wana bana bitendi bon qu'est-ce que muké Didier Lacoste à produire Kabosé est-ce que muké Didier Lacoste à produire Kabosé mais du moins to comme le souka Nabia yo elone soyo c'est Didier Lacoste à la maison production té o éviter que dans la maison production Nabia to zo prendre encore produire Kabosé moni azoluka ba sisa bana président JDT Mulopwe donc pas Kabose Boulembi ya ko produit bisote vous comprenez ya za mona mukie aza elogote vous comprenez Kabose Boulembi ana niveau ya munene ya makasi bioto pela sa momonda agazul zulmani ya kati ayebi makamono sur zoloba donc na nenga mabete président Didier Lacoste avec beaucoup de respect ana niveau produit Kabose c'était passé Kabose za lourd Kabose posa makasi alors c'est combien ana nini 00243 ça contact ouais 84 33 970 24 au Rwanda kaso bo moni na lobi ba propos moro bo blessé bino bo excusez moi na 00243 ya Willy Musheni le véritable code motema ya Rita Musheni vieux atika ngate ya Willy Musheni donc 84
33 970 24. Vous comprenez dans le numéro ouais, na pesi mbote na fondé Francis. Parlons-en. Kilelo. Parlons-en, Kilelo. Asbel Kilelo. Sans politique, mais tout ça apolitique. Apolitique. Parlons-en, et ça Asbel. Na pesi mbote na le véritable ya Willy Moucheni code mondial. Na pesi mbote na Apo Maneno antivirus bon na Lyon. Na pesi mbote na Tracy Ikembo, mwana ngaba. Na pesi mbote na Teddy Chimanga, pouvoir d'achat. Na pesi mbote na Didier Horoscope, Charlie Mbochana, bato ba soutenir ngai kaki wa Radio Kapi. Viens dans yo yebinde tout causer pour Kalaming te ba ozelo mo surprise na ndenga mabete. Kalaming te bo. La surprise avant le 8 mars sawa. Et là, je vous retrouve très bientôt. Merci à toi, hein, Tabita Maestro, qui était derrière la caméra. Chati la star Bibomba, Babi, moi, si mon robot, Oyo Karama Solo, Nakata Solo Théâtre, Bossel Mokino. Wandaka, Nati, quel est mon micro? Kabo Saboule, Mbezamo Bali, l'homme, Kabo Salou Bagate, l'homme, Sokyo Meki Bogozoa, Kao, l'homme, Toke, brrrr. Pour Bangonio surtout bevida bevida surtout tatawana evida bango tout si bevida kala kabo sabule mesa mobali l'homme kabo salo bagate l'homme sogyo meki bogozo akaolo na bisi oke l'homme kilelo Chati la star kilelo Tabita Kilelo, caméraman azo swanga Tabita, donc na bidem no Kilelo, caméraman a Kilelo, oza Rwanda ka para commando amela grenade mutazora salaire ayebana. L'homme Mwana ya mama Nicole, yaya ya Jos Ngunza, yoka nef lumière nenga yembi yo.